Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino basango oyo bomesana kolanda ya radio Zoomelmail. Lelo tokoyebisa bino nini? Lelo tokotalisa bino ndenge nini ba verite ya radio Zoomelmail ekomi kolengisa bato ebele pe bato mingi bazali kokanisa ete soki bazali koloba ete biso bato ya radio Zoomelmail tozali ba aventurier, bazali kokanisa ete balongisi mokili to bapesi raison na bango pe mokili endimeli bango. Bandeko babolingo na banzi ete kaka ndenge eloba ba auditeur mosusu ete bato oyo bakoloba ete radio Zoomelmail ezali radio oyo elobaka lokuta oyo ndenge bango moko bamesana koloba ete bazali bato oyo bazangi kindoki te. Pona nini bandeko babolingo? Bandeko na banzi ete ngai mama Rosalie pe papa Roger na ba émission na biso to banda ko sala ko pesa pe basango to banda ko pesa depuis radio na biso esalama ti lelo. Bandeko soko tali ba note to ba cote oyo bazali ko pesa biso ezali kaka ba cote moko ya malamu po bazali komona ete tozali koyebisa bato ba makambo mingi oyo ezali ya bosolo. Bandeko babolingo lelo soki omoni moto azali koya liboso ya kamera azali koloba ete bato ya radio wana bazali ba aventurier ba comédien, mais bandeko il faut sikoyo bango ba prouver wapi esika ki comédien na biso ezali. Bandeko babolingo ezali na mwana mobali moko oyo toyebisaki bino kombo na ye Jano Tabirwa Ezidor, oyo lelo bazwa ye bakenda kolatisa ye kombo ya tata moko ya moluba oyo tango tata na ye cousin ya Biarimana awanganaka zemi ya mama na ye nde na bitambola na ye akendeki kokutana na mobali ya moluba pe akoseli mobali wana ya moluba zemi mobali wana na esengo wana nde tango mwana abotami bapesi ye kombo ya Jano Kabuya. Nzoka nde Jano kombo na ye ezali Tabirwa Ezidor, kombo penza ya tata oyo atiaka mama na ye zemi. Bandeko lelo Jano azali koloba ete Jano Tabirwa Ezidor azali koloba ete radio Zoomelmail ezali radio ya ba comédien,
mais sikoyo tokotalisa bino esika nini bino nde bozali bacomédien, esika nini bino bozali baaventurier, mpe esika nini bino bato oyo bozali kolalisa bapeuple congolais pongi. Bandeko ba bolingo, nakoyebisa bino eloko moko. Oyebi ete nalobaka yango ntango nyonso, soki ndeko olie otondi te, keba na koleka liboso ya bakamera pamba et surtout na liboso ya kamera ya Monsieur Wechi, po ete nalobaki yango soki olie otondi te, nalobaka yango na baemission nasalaka. Nalobaki soki Congolais nyonso ezala combattant olie otondi te, keba koleka ngulu na liboso ya kamera ya Monsieur Wechi, po ete ozali ko s'exposer en danger sans que omiyeba. Po ete mingi bakanisaka ete Monsieur Wechi ndenge azalaka wana, bamonaka ye neti bolole yayebi makambo mingi te. Po ete soki Monsieur Wechi alingi asala émission, abengisi moto komonaka ye alobi ya nakende kaka na boma vie wana, ye akomprenaka na ye makambo te. Me bandeko, nzoka nde Monsieur Wechi nde mutasimbi basekele ebele ya makambo, yo kokende kokosa Monsieur Wechi na nini? Po ete ye moko Monsieur Wechi lelo oyo tango ba radio ebele ebimi oyo bazali kosala bamakelele, Monsieur Wechi asala ba reportage ya minene ya mboka na biso. Oh lelo tango akoma kolekisa yango, pe babilili tango bamonaka bato bakoma kokamwa, po ete bato mingi bakanisaka ete Monsieur Wechi azali journaliste ya radio oyo ebotami to television oyo ebotami lobi. Mais bozali koyeba te, Monsieur Wechi tango bakongole kutu na bamakambo ya bareportage ezalaka te. Monsieur Wechi asa kotaka pe azwa baimage ebele abomba. O ndenge lelo bomonaka soki Monsieur Wechi akomi kotiela biso yango, batu nyonso tukaka en tout cas azwelaki yango wapi, en tout cas ye azwelaki yango wapi, kaka kokamwa na kokamwa. Pona kolakisa ete Monsieur Wechi yende moto azali journaliste oyo, en tout cas tozali koloba yango ya solo, azali journaliste oyo yende moto ayeko clôturer ba masolo ya makambo etali reportage awa na poto. Po ete balobaka ete po yeba moto malamu, il faut approcher omona pe ba œuvre na ye. Lelo oyo bato mingi na ebandeli ntango nano Monsieur Wechi abombaka ba image, babandaka kokanisa ete moto moko kaka bimi boye po ya kosala makelele, lokola pa yaka kaka na rythme na ye wana, lingala swahilize. Nani asekaka Monsieur Wechi te? Nani amonaka teke Monsieur Wechi azali na ye kaka comédien? Mais oyo ndenge balobaka ete makanisi ya bato ezali ya nzambe te, tango Monsieur Wechi ayaki mpenza kolakisa mpenza ke te oyo bino boza kokanisa ezali yango te. Bino boyebi teke nga na banda mosala oyo kala, tango abandi kobimisa baelema bandeko, bakongole nyonso kimpelekese ti epesa bato mosusu emotion, babenga ye kolabo mabe, baloba ono alia mbongo ya Kabila mabe, telema ezalaki vertige ndenge aza kobimisela bango baelema bandima te. Wana nde kote wana nde papa to journaliste Monsieur Wechi akartona na ndenge ya kosakana te. Bandeko ba bolingo, sikoyo na ye kokota na masolo oyo ya mwana mobali oyo Kingo Dendo oyo babengi na kombo ya Janon Tabirwa Isidore Kabuya, kapiteni ya bato ya UDPS bandeko, na brassard na ye alati na liboko. Donc kapitene oyo
Tshisekedi atie capitaine ya ba journaliste ya bato ya IDPS na poto bandeko. Mwana mobali wana alobi ete a traité biso ba comédien. Alobi ete biso bato to ba journaliste ya Radio Zumel Mil tozali ba comédien. Bon ndeko, Jano Tabirwa Isidore Kabuya alias Kabuya tokomeka sikoyo tozongisa ona nzela totalisa yo nde moto ozali comédien. Na bato na bino nyonso to yo bobengaka o bakombata tolakisa bino ki comédie na bino esika ezali. Ndeko Jano Tabirwa Isidore nakolakisa ono nakobanda nano esika comédie na bino ebandi. Yo olobi ete Joseph Kabila azali Rwandais pe botraite ye na banini nyonso na ndenge ozali kokende meme plus loin mpona koloba ete azali zoba. Mais oke ngai kutu mama Rosalie na modelo namona kotikela mandefu wana namonaka yo nde bolole ya suka. Olobi ete Joseph Kabila azali zoba bamakambo ebelebele ozali koloba. Ete pe bolobaki ete Joseph Kabila azali mopaya kaka yo moko Jano Kabuya o. Jano Kabuya oyo tombola mongongo loba yango ke Joseph Kabila azali mopaya. Azali Rwandais. Mais loko tozali kokamwa lelo. Na makambo ya Joseph Kabila pona nationalité na ye ozwi monoko fungoli kingo wana osali yango lokola kingo ya dendo akomi na mikolo asuka po ete bakata ye motu po ete bakende kotekisa nzoto na ye liboso ya bato mpe bazwa kote na ye ya nsima batinda yango na Kongo bana ya Kongo basomba balia ndenge bamesana. Jano Kabuya oyo alobi ete Joseph Kabila azali mopaya. Mais sikoyo tango Radio Zumel Mil na nzela ya lisungi ya ndeko oyo ayaki kobimisa ba verite na ye ndeko Bulamatari Mibeko. Tango ndeko wana bimisaki verite na ye na makambo etali ete yazali mwana ya Tabirwa Isidore cousin ya Abiyarimana, grand féticheur ya Abiyarimana. Lelo oyo Monsieur Wechi na plateau na ye tango a soulevé point wana alobi ete yo moko basalaki ba recherche pe moto mobimba lekaki na Radio Zumel Mil oyo avandi na États-Unis apesaki déclaration alobi ete yo ozali Rwandais kombo na yo ezali Tabirwa Isidore Kabuya alias Kabuya. Awangani alobi ete bato wana baza ba comédien banini mais bandeko yendo zali comédien parce que yo olobi ete Joseph Kabila azali mopaya. Oyela biso ba élément te oyo ezokolakisa ete Joseph Kabila aza mopaya. Olakisa biso ata identité moko te oyo ezali kolakisa ete Joseph Kabila azali Rwandais. Kaka ba déclaration na bino ezalaka kaka na monoko kaka ba déclaration moko verbal. Oyo bomesana kaka koloba mais moto moko ta ya penza na belemo eza kotalisa boye po ete bato baloba penza ke ya solo Joseph Kabila azali mopaya. Kaka makelele oyo bomesana kosalela bato. Mais bandeko na kotalisa bino elema moko po ete bato oyo bazalaki kokanisa ete bamakambo oyo ekosuka kaka te ekosuka awa te ndenge kaka tolobaki ete Radio Zumel Mil tokokwese bino contre Miriam Makwanza. Bandeko tango ye Jano Tabirwa Isidore alias Kabuya azalaki koloba ete Joseph Kabila azali mopaya. Mais ayebaki teke tango akei liboso ya kamera ya Monsieur Wechi mingi bayebaka te tango Monsieur Wechi alingeli yo drapeau bandeko lia otonda soko li otondi te kokende ngulungulu te. Po ete Monsieur Wechi ayebi mingi bakanisaka ete atokende kaka kuna po ete vie wana azalaka neti azo rêve soko azotuna bakestion ezalaka neti mutu azolala ekoleka bien. Mais bandeko tango bakomaka kuna bakutanaka na yango na ndenge akosakana te
yango na emoni ete ebele lelo bakomi kokima plateau ya monsieur Wetch mpo bayebi ete kuna aliseki eza te moto epela bandeko ntango ye asalaki makelele Joseph Kabila Rwanda mopaya azali mopaya bandini bandeko monsieur Wetch ndenge tomesana koloba kaka ngai mama ozali nalobaka bandeko soko olie otondi te keba oyo ndenge nalobaka ete monsieur Wetch lolemo etobuka yaye ezalaka kaka pembeni soki abimiseli yo ndeko eyaka lokola courant oyebi soki na Kinshasa courant ekatani ntango ezongaka na pression ndenge ya monsieur Wetch olobi mais ntango ye afungolaka bwakela yo question ezalaka lokola courant ye ezongi na pression bandeko kaka mwana mobali oyo Jano Tabirwa ntango abandi kosala makelele malgré lobi ete biso tozalaki bacomédien banini Joseph Kabila mopaya boy aza koloba na mwa mandefu na ye akati yango ndike bapelouse ya terrain 24 novembre bandeko monsieur Wetch aye kosala ege ate nzambe apambola monsieur Wetch abakisela ye lisusu mingi mpo ete ye nde moto akobanda kosukisela biso bato oyo mpo ete bajournaliste ebele bakoma na bango ya bakibolabola oyo ete soki bakomi liboso ya bakombe ata baza kotikela bango ta mais monsieur Wetch okoloba ndeko keba oyo bakestion na ezalaka soki atindeli yo libumu eningani bandeko michopo nyonso tupralala bandeko ntango monsieur Wetch aye kosala kaka je alobi na Jano Tabirwa Isidore alias Kabuya alobi boye ndenge ezali na ngai mpe nakozwa kamera na ngai nakomeka kotambusa yango mpe nakende ti epai ya famille ya Kabuya mpo na banda mpe kolinga koyeba sur situation sur vie ya Kabuya bandeko ondire batie Jano Kabuya moto na mataku bandeko mwana mobali aningani na kingo na ye wana neti ya dendo alingani mbala moko te kosala yango te bandeko nakokende mosika te natieli bino baelema botala monsieur Wetch ntango apupoli ye donc kopupola kutu te ntango asali ye kaka je alobi ke nakotambusa kamera na ngai mpe nakende mpe kosala reportage koyeba situation ya vie ya Jano Tabirwa Isidore alias Kabuya bandeko mwana mobali esika azalaki alengi motoki ya mobesu ebimi alingi kutu koyoka likambo yango te bandeko ebongo lelo aza koya aloba ete radio Zumel 1000 masolo wana balobaki ezali komedi mpe oyo monsieur Bulamatari Mibeko alobaki ezali komedi ndeko soki yo oyebi ete ozali mopaya te na ndenge bapesaki information ozali kobanga mpo na nini kamera ya monsieur Wetch etambola ekende mpe bayeba situation ya famille na yo ozali kaka makasi ya koya kotalisa situation ya famille ya bato na bama information ya lokuta moto boye Rwanda moto boye sikoyo balobi batambusa kamera mpo bayeba mpe situation na yo okomi koloba nini ke ono te makambo wana te bandeko bino bozali kosakana na bakongolais bakotia bino contre mire nakosenga papa botamba kuna na régie tiela biso babilili bolanda ndenge nini ntango monsieur Wetch alobaki ete akotambusa kamera na ye mpo ete ayeba mpe situation ya vie ya famille ya Jano Tabirwa Isidore alias Kabuya botala ndenge mwana mobali alingaki kutu te likambo ngo balobela yango atoki bandeko naza siri ntango azalaki esika azalaki wana abimisi mpenza mikinza oyo ya mipepe wana mpenza mpo amoni ete andimaki teke monsieur Wetch akokotela ye ti na niveau wana bandeko esalaki ye mpenza diare bandeko mwana mobali libumu eningani papa botamba tiela biso babilili nsima tozongela bamasolo na biso baimage s'il vous plaît. Je peux maintenant faire, je peux faire maintenant un reportage sur famille il y a Jano Kabuya. Mais moi j'ai pas besoin. Parce Non, ça c'est un exemple. Non, ça c'est un exemple. Bandeko
bolingo na banzi ete bino moko bouti komona pe botali ndenge nini réaction ya mwana mobali oyo après avoir monsieur Weti asalaki kaka neti ameka kaka mwa proposition moko boye bandeko. Mwana mobali oyo na kombo ya Jano Tabirwa Isidore alias Kabuya akangeli yango pema. Po ete soki kamera ya monsieur Weti emeki kokota kota pona likambo etali masolo ya monsieur Jano Tabirwa Isidore alias Kabuya bandeko ba vérité ebele kobima pe ba makambo nyonso to monsieur Mbulamatari alobelaki biso ba message otindelaki biso to projectaki ezali ya solo yango ete ezali kobangisa bandeko. Ngai nazali congolais, nazali mwana ya mboka. Soki ngai nazali par exemple congolaise, nazali mwana ya mboka, soki tango mosusu lelo monsieur Weti occasion epesameli ete nazali liboso na ye alobi ete bona kotambusa kamera nanga mpona yeba pe situation ya vie ya nini nakobanga nini wana kutu nakosepela mpo bayeba pe identité na ngai. Me botala ndenge mwana mobali oyo Jano Tabirwa Isidore alias Kabuya botala ndenge atremble bandeko na banzi na sa motema ko tango monsieur Weti alobaki likambo wana je suis sûr na sa motema afingaki monsieur Weti na ndenga kosakana te mpo bake kotouche point moko oke esika balingaki bakangela ye penza bandeko. Bato mingi balobi ete biso tozali ba comédien bomoni totalisi sikoyo na biso na bango banani bazali ba comédien toye sikoyo na deuxième partie oya kotalisa ete bato bazali ba vrai comédien ezali nini bandeko. Tshisekedi hier na poto après avoir kuna na Congo a signé ba papier pona kokende na ba élection oyo ke balobi na mibeko na biso ya mboka bandeko na constitution ya mboka elobi ete moto azali mopaya akoki jamais kopesa candidature na mboka Congo. Mais Tshisekedi lokola azalaki na Congo ake kosigné ba papier ke alingi kokende na élection tangu wana ayebaki teke Joseph Kabila azali mopaya asigné ba papier pe na ba mikanda mosusu ba signaga ngai na yo toyebi te oyo ezali kotala kaka constitution ya mboka. Après alobi bon na kebe élection na Joseph Kabila tangu aya na poto akomi awa pona kosala bakombata plaisir batuni ye motuna tango yaki na aéroport tomoni ndenge bamama mosusu baza koloba bazongisa ye na Rwanda banini tomoni ete identité ya président ya mboka na biso ezali na nationalité na ezali douteuse. Alors pona yo sikoyo olobi nini bandeko malin kile atali ete lokola déjà na signé ba mikando ezolakisa ete naza ko reconnaître légitimité ke ya Joseph Kabila ke azali mwana ya mboka ya solo. Omoni sikoyo eloko nini asali akamati ya BT6 akei kobimisela réponse na ye na sima ya mukongo ya ba peuple po ete ezali neti akei kobombana alobi nini bamisusu balobaka ete azali congolais bamisusu balobaka ete azali congolais te. Alors ngai pe nazalaka na badute pona nationalité na ye na ngai nazali pe na côté ya bato oyo balobaka ete azali congolais te bandeko. Bomoni apesi réponse na ye indirectement pona nini po ayebi ete soka lobi ete abimisi yango directement lobi ete non azali congolais te ayebi ete maloba wana ekoki pe kokangisa ye pona minute oyo bandeko ndenge asasinyaki bamikanda akokende baélection na Joseph Kabila ezali na bamikanda mosusu ezali koprouve bandeko po ete bamakambo ya politique basekele ezalaka ebele ezali na bamikanda mosusu asigné bandeko lelo soki balobi babimisa yango bokomona ete Tshisekedi azali comédien aventurier monene aza kosakana na bapeuple ndenge ya kosakana te. Alors kaka kuna na Congo wana moto aza koloba ete azali mopaya apesi yo jeep yo wana ozali kosalaka bapropagande na jeep yango
tango ozali koloba ete tala boye tala bandeko naza koyebisa bino ya solo moto oyo akotraite ngai mama Rosalie nazali comédienne to papa Roger comédien moto oyo akotraite biso ndenge wana ye nde ayebi makambo azali koloba te po ete biso tokundolela bino bamakambo ebele bino bato bozali koloba bato ya mayele botikalaka koyeba yango te bandeko nakoyebisa lisusu eloko moko nakoyebisa na bana Congo ndeko yo si omona moto olobi ozali moto ya mayele eza na bato mosusu basinesa bango basignature bakosi oyo bafundi président Joseph Kabila bakokende kokotisa yango na CPI procureur asenga bandeko basignature wana ti lelo place ekenda batikala mpe kotuna te ekenda kaka boye bandeko ye okanisi epai ya mundele signature na ye bosigné kaka boye place ekende yebana te mais mundele okolala pongi te mundele ifolo basignature na ye bomema yango wapi yango na tolobi ete ezali na système moko ete bato bakomaki kosinese bato bapétition wa tango bino baza koya kosinese bino bapétition bomoni na entête bakomi ete tango mosusu ono accusation ya Joseph Kabila bafundi na CPI po ete bajuge tango bosigné bango tango esili bazwi yango bakei balongoli kaka ntete wana batiaki batie sikoyo bakomi ete aide oyo bakongole balingi baza kosenga mpona nini bafemme viole kuna na este bazwi bakamati bake kokotisa yango esika bango bakotisaka barecevoir bambongo po ete baparti politike ebele ya na poto ezali na sous forme ya ba ONG bato mingi bayebaka yango te tozali kofungolela bato bamakambo ebele me mingi bazali kidiba alors que bato bazali koloba biso tozali ba comédien te ezali nde ba vérité na biso yango na nde ezali kobangisa bino po ete depuis bobanda babozoba na bino kaka radio Zumel mil nde moto eya ebimisa babozoba na bino polele etie bino contre mike ebimisa babozoba na bino polele bandeko nakotalisa bino lisusu botala ndenge nini somo ya radio Zumel mil oyo biso tozali kotia bango bakombata contre Miriam Makwanza oyo tozali kosala ete bazwa respiration te pe tozali kobimisa ba vérité na bango polele botala ndenge mwana mobali aza koya aza koloba ete radio wana kutu eba nzonga nazali koyeba teke radio Zumel mil nde lelo soki bokomi kotapatapa boye nde soki bosali bokomi na déséquilibre ezali radio Zumel mil radio Zumel mil etie bino lisusu contre mir malamu surtout na baelema mingi ya monsieur Wechi na ba émission asalaka na bino ntango aza kotuna bino bamituna nde esika radio Zumel mil toyaka komona ete nzoka nde bakombata oyo bazali na yango baza na bango banyama ya bambwa ya kopal baza koganga me minu ezali ya kopal bandeko na kati eloko eza te bandeko babolingo bolanda ndenge nini mwana mobali oyo Jano Tabirwa Isidore alias Kabuya alobaki na oyo etali ngai mama Rosalie pe na ndenge nini tretaki biso bato ya radio Zumel mil ebongo nsima tozongela na biso pe na yebisa bino eloko nini biso tomonaki na makambo oyo mwana mobali oyo alobaki papa Botamba tiela biso ba image s'il vous plaît toza na esengo koyamba papa Jano Kabuya Mbote Papa Cyprien Mbote tokobenga yo Tabirwa Isidore ou bien Jano Kabuya? Bien, kaka na kombo yebinga. Kombo yebinga. Bon, élément wana, oyokaki yango? Nayokaki yango pe esekisaki nga mingi. Mais vraiment na félicité bango parce que na moni que baza vraiment ba vrai comédien. Mais nazoka moi parce que batwana baza na talent vraiment ya comédie mais zoka misanga que bazo utiliser en gote pour ba créer groupe moko théâtral neti batu ya ba Côte d'Ivoire moni ba créer ma famille bango pe il fallait ba créer groupe moko ya ba sketch parce que bon
Mbula matali va pesa komboka ya mbula matali. T'es déjà mutu mbula matali wana. Soki oyoki mungongo na ye moko wana déjà za na vaccin ba RRR. Donc le ba neti mutu ya ba Rwanda. Omoni lokola tozana ba donc na complot moko ya balkanisation ya Congo. Donc ye azo lobela parce que Kabila mutu na ye, vous comprenez? Kabila lokola mutu na ye baza na complot na but ya ko balkaniser Congo pour Congo na Kivu en tout cas et comme côté ya Rwanda ou bien comme état moko autonome. Donc na but wana omoni mbula matari wana aza Rwanda aza na ba intérêt na ye na kati. Donc yango wana soki ba yoki nde nazo bimisa ba vérité et comme ça bango enfin et bank ça bango donc yango wana ozomona baza agité mais na sepeli bandeko babolingo na banzete bino moko bouti komona ndenge nini mwana mobali auti koloba ndenge nini na ba réponse na ye ezali kotalisa ete somo ya radio Zumel 1000 somo ya ngai mama Rosalie pe somo ya papa Roger ezali nanu kati na bango po bayebi ete biso nde moto tozali kotia bango contre miri ya makwanza pe biso nde moto tozali kolengisa bango bakalisi biso tozali lokola ba radio oyo bapakolaka bango ba mafuta ata baza kosala mabe baza kokangela yango misu baza koloba te biso tolobaki ete esika tomoni ete basali mabe tokoloba yango mpona kotalisa na bapeple parce que bato ya boye nde bakende na mboka na biso Congo bakende kokambela biso Congo non jamais papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo ba peuple congolais, il faut boyeba yango ete ya solo penza nazali koyebisa bino ya solo Monsieur Wechi azali phénomène ya ba journaliste. Monsieur Wechi azali phénomène ya ba journaliste bandeko. Mingi bazali kokanisa ete Monsieur Wechi azali dormeur. Avion na kutalala na epongi ndenge batu babanda koloba. Avion na alala na epongi. Ye kutu soko kene mission na ye baka na ye makambute ye ata soko zo buba ye kuta ye baka rien moi kutu to lekaka pa ya Monsieur Wechi po ete to bubaka e bandeko nzokande Monsieur Wechi ezalaki stratégie na ye oyo azali journaliste oyo soko zali liboso na pa na ye oza koloba na ebandeli ntango bandaki musala na ye soko oza koloba okomona vandi nie atikeli yo temps bato balobi ye penza vrai mutu ya kobuba nzoka nde bazali koyeba te ndenge balobaka ete esika babandaki kokende koloba ete no tolekelaka nzela wana nde esika bamakambo ya mabe oyo masasi ya somo ebombana lelo ntango Monsieur Wechi abimisi yango akomi kotutula bango yango bandeko bakomi banguna bandeko soki olandi interview oyo ya Monsieur Wechi na mwana mobali oyo Janon Tabirwa Isidore Kabuya capitaine ya ba mensonge botala kaka na loboko na ndinga lati eloko oyo ya capitaine na ilamba na yeba tele déjà sini ya capitaine donc capitaine ya ba mensonge oyo lelo tokoma koloba ete IDPS longoli batu nyonso tu ya mayele to batu oyo ya mayele ba comprendre idéologie déjà ba kenda na bango ali ba ke kolokotela biso mwa bana moko kaka ya mike o ba yebi ta politique ya Congo te baza ko ya ko sala sala gara ba makelele botala ta ba makambo mwana mobali oyo aza koloba ezata na sens te na o etali makambo ya Congo o Janon Kabuya Janon Tabirwa Isidore alias Kabuya o azali koloba ezali mawa ba déclaration moko tina de ndeko tolobaka yango yo moto soki ondimi ba œuvre ya 5 chantiers Joseph Kabila te c'est kozali ndoki donc Janon Tabirwa Isidore alias Kabuya oyo azangi kindoki te parce que ba makambo Joseph Kabila aza kosala na Congo yo ya ozwi pe mwa nzoto wana na luketo kufionoka oyepe liboso ya plateau ya Wechi ozango loba ete 5 chantiers za nangwe logo te banini Tshisekedi na bino depo banda politique ti lelo bola kisabiso œuvre ni na sali na kati ya Congo
œuvre na ye kaka ya kobimisa bana batu na nzela bana ya batu na nzela ya koloba ete bokende ko marché soki babomi bango ala ya kamata vandi nie on dirait likambo moko elekaki te après aza kobomba mwana na ye oyo babengi Félix Tshisekedi aza kozwa bana batu mosusu nde aza kobimisa bango politique wana toyebi yango wana eza bapolitike wana salite ya baje tolingi yango te Jano Kabuya oyo azali koloba ete ah non Joseph Kabila azali sanguinaire mais Jano Kabuya oyo nayebi te soki ayebi politique ya mboka soki ayebi yango te mais Jano Kabuya Jano Tabirwa Isidore alias Kabuya yoka toyebisa yo Tshisekedi na yo oyo azali kokumisa Tshisekedi na yo azali grand sanguinaire aboma wana kutu tolobake yende mutaboma po ete ndeko oyebi na mokiliko mingi bayebaka te na moto oyo asimbi monduki abeti moto masasi akufi na moto oyo asalaki signature po ete moto wana asimbaki monduki po aboma moto asinyako apesaka autorisation to apesaka feu vert yende mutu azali grand criminel yango wana tolobi ete Jano Tabirwa Isidore Kabuya soko oyebaka te Tshisekedi oyo oza kokumisa c'est un grand criminel asinya bamikanda po baboma bakimba na banzi olandaka bemission na biso tostia boyebi ndenge nini baboma bato wana bandeko soko olandi reportage wana na mawa bafamille ya bato wana batikala likolo ba histoire moko ya lokuta o Tshisekedi na Mobutu basali ba montage na bango po ete bato wana bazalaki bato moko bazalaki ko gêner bango na ba politique na bango lokuta o babandaki ko sala ya kimoyibi après avoir koboma Lumumba otekisa mutu ya Lumumba nde bakoma ikosala sa bamaka même papa ya Pongo Love ezalaki kaka na complicité ya Tshisekedi. Alors soko lelo moto zali koloba ete Tshisekedi Moïse Tshisekedi boye yo kalisi biso ba Congolais toyebi politique ya Congo lisusu te toyebi yango malamu avant toyebaki te po ete baarchive yalaki te lelo baarchive ekobima oyo ya Tshisekedi ezali mpenza te ke ndenge balobako ah non kaka bahistoire na bino ndenge bobetako Joseph Kabila azali rwandais bapreuve emonanaka te kaka ya maloba mais ya Tshisekedi baelema ezali komonana baimage à l'appui ye moko azali kofungola monoko mpe azali kose justifier pourquoi apesaki ordre mpo nini baboma bakimba bandeko mais aza mpe kozwa courage ya koya liboso ya makambo ya matungulu na ndako ya matungulu mpona koloba ete moto soko asali mabe bakoki kopesa ye punition mais bakoki koboma ye te mais or ke ye moko asaleka na nzela wana bomoni hypocrisie eza na tato yango na ngai nalobaka yango bandeko babolingo moto akoki kofinga na yenga akoki koloba n'importe quoi ngai nalobaka ete moto lokola Tshisekedi ngai nakoki kondima ye te azali moto oyo azali koseme baterreur ebele na kati na mboka na biso soki lelo mboka na biso ezali kokoma na basituation boye azali koparticipe na bamalere ya mboka na biso bato mingi bazali koyeba yango te un criminel tout à fait mais bato mingi bazali kokanisa ete bamakambo oyo eza kolobama ezali lokola bato bazali kosala makelele nzoka nde ezali bamakambo minene oyo bazali kotia likolo ya mesa mpona koyeba bomoto ya Etienne Tshisekedi. Bandeko babolingo Joseph Kabila bamakambo azali kosala na mboka soko ozali kondima yango te soko ozali ndoki mpe moto nyonso tu oyo azali kondima misala ya Joseph Kabila te na kati ya Congo donc azali mpe mutu oyo te bo espérer mpe na mutu ya bongo te ke un jour soko aye akosalela biso quelque chose na kati ya Congo lokuta waya parce que oyo Joseph Kabila azali kosala ezali bilembo mpe ezali komonana. Bandeko na koyebisa bino eloko moko il faut kotia yango na motu na bino ke Joseph Kabila azali phénomène pe akotika la phénomène. Alors pona mwana mobali oyo Jano Tabirwa Isidore alias Kabuya tokoyebisa oboy politique ya Congo oyebite vanda kimia po ete tomoni meme yo moko ndenge oye liboso ya plateau ya Wechi oza kobeta beta monoko Monsieur Wechi alobi kaka ke bo ko tambisa caméra na ye po ete ameka pe
koyeba situation ya famille na yo tala ndenge olengi bandeko tala ndenge olengi omoni yango tozali koloba bato oyo baza bacomédien bandeko soki lelo balobi mpo banda kolandela bavie ya moko na moko bandeko eza somo baza bakombata moko kaka bakombata bandeko mais soki babandi kolandela bavi na bango bandeko somo bamisusu bazala baniongo ya leta wana poto balinga bakoka kofuta te ekomisa bango bakoma na makambo ya Congo mpo ete baloba nini tokende bakomba bango bakanisaka ete ale soki Congo nde Joseph Kabila akimi bazwi Congo mpo ete situation na bango echange or ke nalobaka yango ntango nyonso bozali bana ya bamababe oyo nyonso toza komona lelo boza nde kofuta masumu na bino boza nde kofuta masumu bino boza koyeba te bamabe nyonso bosala pendant deuxième république nzambe aza kofuta bino bamasumu yango meme bakotelenga no bapasi oyo boza komona na poto eza nde bamasumu oyo boza kofuta bandeko yango na tolobi ete ebongi malamu il faut boyeba bato oyo malamu bato il faut boyeba bango malamu bazali bato oyo te bazali mitema mabe yango na mpe bakotikala jamais koréussir na bamakambo bazali kosala yango na ntango oyo bandeko babolingo na kotika na moma oyo bolanda sikoyo reportage to interview ya monsieur Wechi oyo asalaki na mwana mobali oyo Janon Tabirwa Isidore alias Kabuya bolanda yango malamu bomona ndenge nini esika bozoba ya mwana mobali emonisamaki po ete na bakestion nyonso tu oyo monsieur Wechi aza kotuna ye okomona kaka ke aza kose défendre ndenge moko kaka ya babilemba oyo ndenge balobaka ete kibolabola aza kosala kokoka meme kose défendre très bien te après alobi ke aza kosala politique mpo na Congo bandeko olia sala nanu politique ya malamu na ndenge akende akatela biso mandefu mpo pete biso bakongole tosepela mbanga na ye koma mwa kitoko no atikeli biso mandefu ndenge elobi ata mama Rosalie mandefu ndire bapelouse ya 24 novembre bandeko bino moko boyebi ete na bastade nyonso na Congo soko olingi oyoka mpenza kanda ya stade kende kaka na stade ya 24 novembre kota bande kaka kotala bapelouse wana bandeko komona kanda eye mbala moko sikoyo ndenge ezali epai ya mwana mobali oyo Janon Tabirwa Isidore alias Kabuya soko olingi oyoka mpenza kanda bande kaka kotala bamandefu na ye wana modele atikela yango mbala moko komona kanda ye Papa Botamba tiela biso babilili intégralité nyonso ya interview oyo ya Janon Tabirwa Isidore alias Kabuya nde asalaki tolanda yango bandeko babolingo ezali pasi pe mawa komona IDPS parti monene mais ezali kozula bato bakibolabola bato moko bayebi pe politique malamu te donc Tshisekedi a récupéré bango kaka po ete bavielu wana bayaka mayele mingi bakomprenaka vraiment bakomprenaka Tshisekedi très bien yango na babanda kotia ye mwa bakali kolo esika ye alobi non bango babi te vie yo en tout cas kote wana tomonaki yo clair te bolo amonaki déjà batimelaki yango na moni ete alongoli bango ake kolukaluka bana mike mais na politique oyo bandeko mingi pe tosi totimbeli ba image s'il vous plaît Papa Botamba. Média les amis de Wechi eza média batu nyonso tokoyamba batu ya opposition batu ya majorité ba combattant ba pasteur ba prêtre batu nyonso tokoyamba bango lelo toza na esengo koyamba Papa Janon Kabuya Mbote Papa Cyprien Mbote na tokobenga yo Tabirwa Isidore ou bien Janon Kabuya? Bien, kaka na kombo ebinga. Kombo ebinga. Bon, élément wana, oyokaki yango? Nayokaki yango pe esekisaki nga mingi, mais vraiment na félicité bango parce que na moni que baza vraiment ba vrai comédien. Mais nazoka moi parce que batwana baza na talent vraiment ya comédie mais zoka misanga que bazo utiliser en gote pour ba créer groupe moko théâtral neti batu ya ba Côte d'Ivoire moni ba créer ki ma famille bango pe il fallait ba créer groupe moko ya ba sketch parce que bon Mbula Matadi va pesa kombo kaka ya Mbula Matadi te déjà mutu ya Mbula Matadi wana soki oyoki mungongo na ye moko wana déjà za na ba accent ba RR donc le ba neti mutu ya ba Rwanda moni
lokola tozana ba donc na complot moko ya balkanisation ya Congo donc ye azo lobela parce que Kabila mutunae vous comprenez Kabila lokola mutunae bazana complot na but ya ko balkaniser Congo pour Congo na Kivu en tout cas et comme côté ya ba Rwandais ou bien comme état moko autonome donc na but wana omoni mbula matari wana aza Rwandais azana ba intérêt na ye na kati donc yango wana soki ba yoki nde nazo bimisa ba vérité et comme ça bango enfin et bank ça bango donc yango wana ozomona baza agité mais na sepeli makasi parce que na moni que message na ngai zo le cas pe omoni soki mutu azo bimisa ba vérité et soit ka ça la passe donc yango wana omona toujours soki obimisi vérité réaction ezalaka donc c'est tout à fait normal ba réaction ezala dans na ba sens tout donc ezala ngo problème te. Ndenge oyebi papa Janon na développer point de vue contraire, il y a invité Nangai monsieur Tabirwa Isidore na kozala avocat ya mama Rosalie. Bango basala ki ba recherche na bango ba moni que Janon Kabuya aza moko ya bisote yepe ayaki neti Hippolyte Kanambe. Mais bah comprenant quitter, leur va poser aux questions, il y a nationalité, Hippolyte Kanambe, olobi makambwana, na kolobela ngote. Moi je ne m'intéresse pas à ça. C'est pourquoi maman Rosalie a dit oh, nous tous y avons finga Hippolyte Kanambe qui est rwandais, lelo. Parce que le makambo ba nationalité wana eza ba faux problème. Yango maman Rosalie a lobby a fouillé. Ba pesi ba renseignement na États-Unis. Yo moko moni ne lokuta ezala. Ba pesi renseignement que yope ozaki ba côté kuna. Les 6 quand vieux Chichi a dit dans tous les cas de figure il doit partir. Yope ba tia en avion na Hippolyte Kanambe. Boké pa inabino. Wana moni makambwana eza ba polémique hein ba polémique inutile eza na niveau na ngate bango baza vraiment niveau moko ya CCC pour na banda répondre bango mais oyo na ko répondre c'est que to sala ki émission na yo ba image ezali o mona ki na lobaki ke Kabila za étranger mais qu'il fallait toi attaquer na bilan na e eza pona nini na bilan na e parce que Kabila aza premier président te ou azo diriger mboka en tant qu'étranger. Au moni na ba France, Sarkozy, aza d'origine étrangère, mais aujourd'hui le kola aza d'origine hongroise, ce ko tali na France, eza ba hongrois te bato bazo diriger France. Eza ba français. Ba ministre eza ba français, ba généraux baza ba français. Mais nde nini biso tozo kamwa na mboka na biso toloba ke mutuana auti Rwanda, ba généraux na e, hein? Ba généraux batutu baza batu ya Rwanda. Comprendre toza sikoyo lelo na mboka na biso na ba étranger donc ba ministre ya Rwanda ba député ya Rwanda ba généraux ya Rwanda donc makambwana tout ezo kamisa biso comprendre donc yango lelo il faut qu'on dénoncer makambwana et il faut mais bazwa déjà nationalité congolaise c'est tout à fait normal neti awa toza na ba député ba belge d'origine congolaise mandaila o ya biso moko mwana ya bandundu aza député awa na région ya Bruxelles capitale Migisha aza congolais IEP aza député awa sans oublier les champions des champions Bertin Mapaka aza échevin na ville à Bruxelles aza pe député même président du parti socialiste aza italien mais ça a un problème te kaka epai na bino. Mais il faut qu'on comprenne d'abord, c'est que la situation ya bamboka awa na Congo est différente. Moni lelo na Congo dictature eza na kati. Eza neti bamboka oyo te. Bamboka oyo bayambi biso to sala ba politique na bamboka oyo. Mais est-ce que Bertin a coûté déjà banzela basali yango hein? Est-ce que okanisi Bertin sali politique pour lobby a proposer ba chantier ya kosala ba route ya kosala? Non. Normalement en tout cas, ngai tant on a bandaki politique en Belgique, hein, exemple, a bandaki politique pour défendre bande qu'on a biso, parce que discrimination ils a belé ils a peu makasi,
donc na ba structure tout harmonie. Par exemple, na ba commune, tout ça ba misala difficilement. Donc du fait qu'on n'a pas les emplois facilement, il fallait que un frère se mette là pour essayer de défendre, pour essayer. Tu sais, si tu regardes par exemple Bandip, na ba commune. Mundipu bandipu baza représenter baza na ba représentant na bango bawe ba ko défendre bango bawe ba ko défendre cause na bango. Par exemple aux luka maison sociale ozana ndeko na o ebi kazaka échevin o ebi ndeko na o azalaka boye vous comprendre yangwana. Donc ngai tant que je m'étais présenté et ça parce que d'abord naza na diplôme na ngai ya sciences sociales comprendre le cola social les âmes à donc naza doué na domaine ya social na lingaki na défendre peuple bande konabiso na côté ya social ti lelo donc na pesi même message na profiter le cola nazana yo awa soki mutu azana problème na makambo ezo toucher ba CPAS nazala assistant social ba ko benga ngai na kopesa bango conseil soko za na difficulté yeba ko za na ndeko na yo parce que tant na bandaki politique ezalaki pona bandeko na ngai soki ata soki croisenga na nzela oza na problème yeba ko benga nga bato ba okima parce que baebe oza combattant OK kuna mais combattant eza voyouté nga naza combattant pona lutte pona mboka na ngai na lingi mboka na ngai za la libérer oyebi lelo naza na cri moko il y a très important non il fallait naibsao il faut na partager na bato pour baza la vigilant omoni bato bamona biso tant que ça la ka bitumba na biso o to mibenga combattant bakanza to sala ka ngo pona ba intérêt moko te tozo bundela intérêt ya peuple congolais ya Congo comprendre parce que lelo balkanisation ezo salema na Congo eza ya solo et banda ki lelo te banda depuis kala donc et banda depuis plus de 10 ans donc but ya ba viol quand aujourd'hui on est en train de violer la femme congolaise quand on est en train de détruire la famille congolaise des viols massifs c'est fait exprès et ça complot moko international contre le peuple congolais et est-ce que vous avez la nouvelle à IDPS parce que on dirait na Bruxelles combat il y a IDPS na combat où il y a des combattants on dirait kokani vous avez plus que attaché na IDPS on dirait vous avez kaka ba membre ya IDPS mais tolobaki boye tala na 2006 ennemi na biso ezaki toujours Hippolyte Kanambe na 2006 mais lokola papa Tshisekedi a se présenta quitté biso tout otiaki poids na papa Jean-Pierre Bemba donc ba voix au Jean-Pierre Bemba soit qu'ils a qui ba voix mingi ya batu ya IDPS biango oui baluba donc Kasai deux Kasai ba votaki Jean-Pierre Bemba donc mboka donc ba 11 provinces ba pesaki makasi na bango na papa Jean-Pierre Bemba pour Jean-Pierre Bemba zala élu mais lokola l'homme ya ba occidentaux eza Kabila pona ni Kabila parce que aza mutu moko atanga te aza mutu moko aza instruit te ayebi kaka brutalité aza mutu moko abomaka kaka et yebani abomaka kaka ayebi liberté te baloba mboka na bango eza mboka moko démocratique okomona ba Gabriel Mokia baza emprisonné okomona ba Coutinho depuis 2006 baza emprisonné pour des bêtises pour rien du tout okomona ba Armand Tungulu baza tué mutu ya droit de l'homme Chebea tué et puis le journaliste belé ba Kinke ba boma bango bazo boma toujours parce que eza dictature moko balingi ko réduire peuple congolais na silence par la terreur et si aujourd'hui les combattants apportent leur force, enfin apportent leur appui à Papa Tshisekedi, c'est parce que Papa Tshisekedi, comme je le dis toujours, c'est le plus à même de battre Kabila, Hippolyte Kanambe aux élections. C'est celui-là qui est le plus à même de le battre. Et c'est pour ça que comment expliquer ça? Zobawana parvient à réunir Batu autour de lui. Oyo, Papa Tshisekedi besoin défendre, il est même incapable de réunir les gens autour de lui. Alors maintenant, je vais te dire une chose. Bon, c'est la même question que je pose à tout le monde. Bo tikana ko benga ye zoba. Bo tala ye, bo tala na bo étudier stratégie na ye pour bo kende combat. Ou bien
Boko matakala na ring boye bozui ba hyperkit ya président Kabila Kabange au moins niveau chichi akwei parce que bozo matana ring ke toke ko beta ye. Yebe aza mobali. Mais l'autre fois, dans la dernière interview qu'on avait fait ensemble, je t'avais parlé des signes de temps. Il faut lire les signes de temps. Tu dis que Papa Tshisekedi n'arrive pas à rassembler. Papa Tshisekedi arrive à rassembler la vraie opposition. Et ceux qui ne sont pas de l'opposition, tu ne peux pas faire des miracles. L'opposition au Congo, il y en a pas beaucoup. Et attends, tu m'as posé une question. Est-ce que tu as vu un petit peu dans le fief même? Je t'avais dit, je te l'avais déjà prédit qu'il allait faire un massacre à Lubumbashi. Il a fait un massacre à Lubumbashi. Mais Kabila a bimina noté, hein? Kabila a bimina noté, hein? Tous les ans autour de Kabila, comme ça tu compares. Parce que c'est toujours les mêmes publics. Oh, Bake Goyamba, Papa Chichi, les mêmes publics, Okende Goyamba, c'est quand même Kabila, Kabange. Ça me fait toujours rire que vous minimisez certaines choses et que vous comparez l'incomparable dans le sens où... on ne minimise pas. Mais si c'est-à-dire... Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui au Katanga, ce qui s'est passé au Katanga, qui est plein à mais ce qui s'est passé au Katanga, mais ce qui s'est passé au Katanga, on l'avait jamais vu au Katanga. Les Katangais eux-mêmes ont dit, on n'a jamais accueilli quelqu'un comme ça. Kabila Kitakana Katanga une fois par mois, même plus qu'une fois par mois. Jamais Bayambakaye Bongo. Et pourtant lui se dit fils de cette province-là. Mais pourquoi Bazo Yambaye Bongote? Pourquoi on ne lui fait pas ses honneurs? Il faut pas confondre, hein, il faut pas confondre les impacts. C'est pas parce que Bayambi peut-être par 10 000 personnes. On est à 10 000 personnes et puis Bolobi que au Sali plein que c'est les mêmes personnes. C'est pas les mêmes personnes. Ce que je veux essayer de te dire, c'est que aujourd'hui même le peuple katangais en a marre. Le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est-à-dire les promesses qu'on lui avait fait, il n'a rien fait. Bobandi ko finga mabe angando. Ba finga ka mabe angando te na kati ya ebale. C'est comme si Papa Chichi est déjà élu président de la République. Non, eza combat. Yé azo préparer stratégie na ye. C'est comme si boké combat, bomati na ring, oza sûr que obeta adversaire na yo. Okomona par surprise, ozu perkite. Chaos debout. Mais c'est que, tu vois, quand j'ai parlé ici, je vous ai expliqué que, et je t'ai démontré par les viols qu'il y a un complot au Congo. Oui, et voilà. Du fait qu'il y a un complot au Congo, ça ne fait pas de Kabila une personne intelligente. C'est que si aujourd'hui Kabila est fort au Congo, ce n'est pas... Attends, ce n'est pas par son intelligence. Kabila est au Congo aujourd'hui parce qu'il est maintenu par les Occidentaux. Les Occidentaux et la communauté internationale avaient besoin de quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas trop étudié, qui ne réfléchit pas, qui n'a pas l'amour du pays. Quand je te dis aujourd'hui que Kabila permette que Bosco Tangada, un étranger, qui est aussi un Rwandais comme lui, puisse diriger les provinces du Kivu dans lesquelles il est le général en chef, c'est parce que ce monsieur-là fait partie de ce complot-là. Et ce complot-là est soutenu par les Occidentaux. Aujourd'hui, quand on te dit qu'on va aux élections, on ne va pas aux élections parce que Kabila ne va pas être élu. On va aux élections parce qu'on compte sur l'éveil du peuple congolais pour, quand il y aura tricherie, elle va se lever elle-même d'un seul homme pour dire trop, c'est trop. Parce que, mon frère... Qui vivra monera, hein, qui vivra monera, mais toi-même tu le vois déjà. C'est ça que je veux vous dire tout le temps. C'est ça que j'essaie de vous dire tout le temps. Quand vous voyez quelqu'un qui fait des plans comme ça, même Kabila n'arrive pas à faire. Lui-même, il essaye souvent, il renonce. Je lui conseille juste de faire juste un plan au stade des martyrs comme Papa Tshisekedi a fait aujourd'hui. C'est impossible. Donc, il ne faut pas comparer des choses qui ne peuvent pas se comparer. Tu comprends? C'est ça que même quand je te disais, qu'est-ce que je te disais à un moment? Je te disais quand tu regardes Kamere, qui se dit oui, moi je suis de l'opposition, si on n'arrive pas à se réunir ensemble, ça sera l'échec, on ne va pas réussir et Kabila va passer. C'est totalement faux. Parce que aujourd'hui, avec ou sans ralliement, comme je le dis tout le temps, de M. Kamere, Tshisekedi va passer, va être élu. Je t'explique pourquoi. Aujourd'hui, M. Kamere est un danger pour Kabila. Pourquoi? C'est que, d'abord, première chose, M. Kamere a un bilan qu'il doit défendre.
Le bilan que M. Kamere doit défendre, c'est le bilan de Kabila. Parce qu'ils ont régné, ils ont gouverné ensemble. Même si après ils se sont plus entendus et qu'il a quitté le bateau, ils ont gouverné ensemble. Donc le bilan dont on est en train de juger ici, c'est le bilan de Kamere et de Kabila. Sinon, ça serait facile. Il suffira alors que M. aussi Kabila Kanambe dise « moi aussi je rentre dans l'opposition », alors on oublie et on fait une croix sur son bilan et sur les actions gouvernementales qu'il a faites. Tu comprends? Aujourd'hui, le peuple va juger M. Kabila, et comme je vais revenir quand même à une question antécédente que je n'avais pas pu développer l'autre fois, je voulais dire c'est que quand tu regardes aujourd'hui M. De Santos, beaucoup d'Angolais disent que M. De Santos n'est pas angolais. Mais malgré que M. De Santos ne soit pas angolais, M. De Santos a tongi na mboka ya Angola, donc ya kosaranate, immeuble. Et Télémi, je t'ai envoyé une photo sur mon blog, tu as vu. Donc j'invite les gens qui ont un doute à voir comment est-ce que l'Angola est construite aujourd'hui, d'aller sur www.banamikili.skyblog.com. Ils vont voir les photos que j'ai mis de l'Angola. Il y a donc les chantiers que Kabila nous présente, à côté des chantiers que M. De Santos a fait à Luanda, ce n'est pas comparable. Même Paul Kagame, hein, qu'on les veuille ou pas, voilà les petits mboka. Moi, je te parle d'un grand pays, aussi grand que le Congo, qui est l'Angola. Quand tu regardes l'Angola, juste avec les ressources du pétrole, tu vois où est-ce qu'est passé l'argent des Angolais. Tongi, immeuble, Tongi, boulevard rebellé. Mais on nous présente un boulevard pendant que, par exemple, besoin de débattre, besoin d'encourager Moutouté, mais pour encourager, au moins de ma belle biso ba congolais, hein, ceux qui même Kabouya sali et l'oko naïe à bien, to kundi mangote. Il faut qu'on dénigrer Ango. Mais tu encourages à kate, à sali moi boulevard, au lieu de encourager, besoin critiquer. Non, pour toi sali Angote, à réhabiliter. Asali hôpital, ya yete, et c'est là qu'il y a ma belge, mais hôpital louana mutumo kwa sala ki angote. Asali nzela, matadi, tiki kwiti. Non, asali na rien, ezambongo ya l'État, ezambongo ya Congo. Mabe na biso yango wana, pona nini biso ba Congolais, to encourage ka mutute. Neti yoboye na ba information au pesaki. Non, alors kwa kula kabuya, aliye mbongo, wechi, aliye mbongo, pona nini tokomi na esprit wana. Comme un esprit wanate, c'est qu'il faut arrêter d'encourager la politique de la médiocrité. Ce que j'essaie de te dire ici, c'est que M. Kabila, là où il a fait un boulevard, son voisin de Luanda en a fait 1000. Et que malgré qu'il ne soit pas angolais, angolais bandimi et parce qu'azo salamoussala. Mais pas nabiso. Le bilan de M. Kabila aujourd'hui, c'est que nous sommes devenus un des pays là où il y a le plus de viols. Nous sommes un pays aujourd'hui où M. Kabila n'a pas su redresser l'économie du Congo. Les emplois n'ont pas été créés, les délestages sont quotidiens. Le courant, les gens n'ont pas de courant. Les gens sont souvent obligés de se... Donc, il y a des quartiers, où sur... Oui, je suis tout à fait. Laisse-moi quand même dire dans ces bilans-là, il y a des quartiers sur... Un an, il y a des gens, ils peuvent vivre pendant 6 mois sans courant, sans eau potable. Ils sont obligés d'aller puiser dans des rivières. Et tout ça dans la capitale. Et vous êtes en train d'encourager cette politique de la médiocrité en disant oui, non, il faut quand même qu'on dise boulevard Moko. Non. Là où nous on dit non, c'est pour dire qu'on a besoin des gens compétents. Donc on a besoin des gens qui, quand ils se retrouvent, par exemple, donc aujourd'hui c'est comme ça. Donc, vous voyez, le Congo aujourd'hui, c'est comme un tableau qu'il faut peindre. Et si tu n'es pas un bon peintre, ce tableau n'aura pas de valeur, ne sera pas reconnu, ne sera pas vendu. Et c'est ça qu'on essaie juste pour le Congo, c'est qu'il faut à la tête du pays quelqu'un qui va redonner la valeur aux Congolais. On a besoin de quelqu'un qui va utiliser l'argent du Congolais pour l'évolution... pour donner un coup de pouce. Pas donner un coup de pouce, mais pour élever le Congo. Aujourd'hui, le Congo, je ne sais pas si tu t'en aperçois, est en train de régresser, est en train de descendre. Oui, c'est depuis 60. C'est ça qu'on dit. On n'a jamais fait un investissement au Congo depuis 60. C'est là qu'on te dit qu'on a besoin
des hommes forts, on a besoin mais des gens qui sont pas corrompus. Avant de continuer, on a question mosusu. Oui. Kabila, Rwandais, oui. Mais Batu oyo baza na entourage nae. Et ça va congolais, hein? Net na parlement. Il y a combien de parlementaires rwandais à l'Assemblée nationale congolaise? est-ce que les lots, tu vas me dire que les politiciens, politiciens en Mboka, c'est des gens qui sont là pour leurs propres intérêts. Banani, donc, baza banani. Ba Rwandais, ba Ougandais, ba Togolais, ou bien bandeko na bino kaka ba Congolais. Donc, la tête. Donc, bah oui, bah décision déjà, je te donne déjà un autre exemple. On va d'abord parler par exemple de Kengo. Tu sais qu'il y a 10 ans de cela, on interviewait M. Kengo à la télévision pour lui demander pourquoi est-ce qu'il était parti en France, lui qui était zaïrois à l'époque. Il a dit, je ne suis pas zaïrois. J'étais parti rendre un service à mon ami. Wana na yoki yango, mais toza na image, toza na télévision. Télévision et radio té. Mutu oyo asala ki déclaration ana, il fallait présenter image à Kengo. Radio na télévision, ce sont des choses différentes. Donc c'est ça que je dis qu'on moi, Saint-Thomas. Donc il faut Saint-Thomas. De toi, ce n'est pas parce que oye kakaboye au lobby ngaipe na banda oloba. Kengo aloba ki boye, Kengo aloba ki boye. Il faut nous apporter la preuve. Image wana tozo mona ngo pété. Ça m'étonne quand même, c'est de notoriété publique. Toi tu ne savais pas que la maman de Kengo elle est Tutsi et que son papa est polonais. Je te demande. Ce sont des choses différentes. C'est des rumeurs ou c'est la vérité? Non, ce sont des choses différentes. Mais tu le sais ou pas? Non, ce sont des choses différentes. Ici, il s'agit de la déclaration de Kengo. Bon, à part la déclaration, je te dis... Bape sabi so image wana, balobi, na télévision moko étrangère. Image eza wapi. Tout ça la télévision. Moi, je te dis que dans le complot pour aujourd'hui anéantir... Dans le complot pour anéantir le Congo, on avait besoin de mettre à sa tête ceux qui dirigent des étrangers, des gens qui n'ont pas l'amour du Congo. Et c'est ça qui est en train de se passer, c'est qu'aujourd'hui, Kabila qu'on viole à l'Est ou pas, il s'en fout, ce n'est pas son peuple qu'on est en train de violer. Et ça va tout citer que bah, on est en train de violer, il faut d'abord c'est le peuple congolais. C'est ce que moi, je défends, président Kabila. Toyo qui est noté, même Awa Ditrou, qui a violé Julie et Melissa, Bayoka qui est, pendant au moins 6 mois, depuis qu'il est là, on ne lui accorde même pas la parole. Il faut Toyo Kaye. Il faut Toyo Kaye. Donc poser ma question, avocat du diable, Vandi Boye, la président Kabila, avocat du diable a développé, point de vue contraire, il y a président Kabila. Mais c'est un imposteur, il te dira que des mensonges. Il te dira que ce que tu veux entendre, c'est qu'il ment à la population. Même mensonge naïe, dans le premier mensonge, ça m'a étonné que toi, avocat du diable, tu vas interviewer Francis Kalombo, il te sort des mensonges sur Kabila et aux zones d'Imango. Monsieur Francis Kalombo, tu pouvais coincer Francis Kalombo parce qu'en 2001, Monsieur Francis Kalombo est passé dans les télévisions belges. Preuve à l'appui, si tu veux les cassettes, je vais te montrer. Sur RTL TVI, on le retrouve dans un Ganda, en plein Kinshasa. Il est en train de mentir que lui, c'est un ancien collègue de classe de M. Kabila. Mais maintenant, moi, j'aimerais savoir, l'ancien collègue de classe de M. Kabila, pendant que M. Francis Kalombo, on sait qu'il était en France, ils avaient étudié dans quelle école? Moi, j'aimerais, c'est la question, il faut lui demander, quand tu avais dit à l'époque que tu étais un ancien, parce que, attention, dans la même façon, dans ce complot-là, on a sorti une maman, qu'on a dit c'est la maman de Kabila, on a sorti... Le problème n'est pas celui-là, tu confonds des choses là, hein. Le problème n'est pas celui-là, Janon... Pose-moi une question. Oui. Biso Tozaba, journaliste. Ok. Je pose une question. Moutoua Lobby, Batouba Landié, cette information permet... Hein? Au département stratégique, à chaque parti, il y a élaborer stratégie na bango. Boulot na biso et Soukiwanda. Ce n'est pas à moi de dire à Francis Kalombo que Makambo Ozo Ebisangai est la vérité. Non, ça ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de lui faire parler. Information ya ko pesa. Sikoyo na ba parti politique, banaliser Maloba.
il y a invité Nangai. Comme les lots, au moins il a posé aux questions. Na staff, il y a Maman Rosalie Nambulamatali, va analyser, va bimise loko na bango. Ce n'est pas à moi de dire, et loko yo lobby, ce que c'est la vérité ou mensonge. Mais si, parce que par exemple, yo et famille Nangai, ouais. Donc yo Koloba, en tant que journaliste, c'est ça le problème du journaliste. Je peux maintenant faire, je peux faire maintenant un reportage sur famille, il y a Jeannot Kabouya. Mais moi, j'ai pas besoin. Parce non, ça c'est un exemple. Non, ça c'est un exemple. Okay. Et puis, j'apporte mon reportage que je soumets au public. Okay. Maintenant, le public n'est qu'au juger. Ce n'est pas à moi. Si par exemple, na Kei, et pas à Jano, na bandi ko finga yo, je ne me suis pas les sous-soutés. Ceux qui n'a fingi pe Kabila koyate. Alors, je risque de ne plus avoir l'information pour vous donner. Votre but, c'est quoi? C'est d'avoir l'information. Toyo kaenano. On a voulu poser aux questions. On a posé à Kiango, Narex Kazadi. Et loko nini Kabila alingaka. Toye bakate. Et loko nini alingaka te. Toye bakapete. Azo memabiso wapi. Toye bakapete. Tolandaka kakaraboy. Toi, tu ne vois pas où ici qu'azo mené biso. Ozomona ngote. Hein? Ozomona ici qu'azo mené biso te. Ce qui est ozomona ngote nga nazomona. Mais il faut que tu n'aies question. La question oyo. Mais il faut que tu n'aies. Na Congo ozomona te. Ba œuvre ya ba viol wana ozomona te, ba délestage quotidien ozomona te. Est-ce que je peux te poser qui ne sont pas payés, je peux te poser une question. Oui. Hein? Oui. Là-bas combat oyo. Oui. Qui est la première personne qui a dénoncé les viols à l'est de la République démocratique du Congo. Tina niveau Yaoundé. Moi, je ne sais pas te dire qui est la personne. Peut-être toi, tu connais, tu peux me renseigner. Oui, je peux me renseigner. Peut-être Yo. Yango, il faut que tout naka. La première personne, où il y a dénoncé qui. Louis Michel, hein, les lois comme mauvais. C'est Louis Michel. C'est facile quand même. À un moment, tu dénonces, en fait, tu joues les doubles jeux. C'est le même qui dénonce et c'est le même qui soutient ce président médiocre à la tête du pays. Il faut que tout n'aille maintenant. Il faut que tout n'aille. Au moins, une question. Malheur n'a pas ça comme non. Au moins, une question. Au moins, non, c'est là, non. Au moins, une question opposée à lui, Michel. Oui. Il faut l'attendre. C'est ce que moi j'ai dit. Il faut qu'on y ait. Il faut d'abord, il faut attendre qu'opposer Louis Michel. Yo moko au dénoncaki va viol na. Oui. Na est. Yo moko neoti Kabila. Qu'est-ce qui t'a poussé de mettre un étranger à la tête de notre pays? Je vais t'expliquer. Louis Michel, pour qu'il prenne de l'ampleur internationale, était obligé de justifier, d'apporter un dossier. Et le dossier a même marqué en dossier à Congo. Ce que Eba quitté Yangwana. Et tant que Louis Michel a même mis dossier à Congo, il a été élevé au point de vue européen. Il a été reconnu, il est devenu commissaire européen. Et Matissier, donc Abanda qui donc Ezaki Moussala Nae, c'était un plan méthodique qui devait le conduire. Et regarde, à la fin de tout ça, Asali Nyoso, pour moi, Nanae, a comme un coopération, pour que ces gens-là puissent continuer à avoir la main mise sur les affaires qui touchent le Congo. Tu as débat à Louis Michel, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tu as débat à Louis Michel. C'est que moi j'insiste, rôle Nabiso, c'est de poser des questions, on doit répondre, faire parler quelqu'un, et puis il y a un département, il y a stratégie. Il y a un parti politique, il y a analyser l'information. On nous demande un peu trop. C'est ce que moi je dis. On nous demande peut-être un peu trop. Mais aujourd'hui... Nous les journalistes, par exemple, ils sont avocats du diable. Oui, c'est pas un peu trop. On a appelé ça Kakaboula. D'abord, je voulais dire,
toko melate na sujet ya Kengo parce que na ki koloba makambo ya Kengo te ni ya ba journaliste mais wana na tiaki o kaka point ça ba point mo il faut to développer après par exemple na coulisse parce que moni awa il faut na pesa message pour battre le peuple congolais à se réveiller azola qui ça na face du monde nani aza candidat nae nani aponi. Donc ils ont déjà ba signe de temps ba komi komona que non biso toponi mutoyo bino bozo linga kotia ngona cadre ya polémique na koloba non Kabila pe asala ka ba plein wana te. Il faut avoir un petit peu d'honnêteté pour reconnaître que les plans qu'il fait c'est pas les plans que Kabila fait. Et puis il faut pas confondre deux choses. Les plans que monsieur Tshisekedi fait c'est des plans qu'il fait gratuitement. Monsieur Kabila, par exemple, a-t-on dit ça, stade des martyrs, il faut appeler ça mbongo. Il faut battre mbongo. Mais, problème est parce que mbongo est mbongo, il y a population. Donc, il faut bandi mbongo, mais il faut pas ça, la choix utile, na vote. Et puis, les lots, comme je disais, toza, na question, moro, ils ont tourlopiné, batu belé. Et ça, point, il y a monsieur Kamere. Parce que que non, M. Kamere est là pour donc Sogi Basangani Tena M. Tshisekedi M. Tshisekedi a gagné et cause la problématique en fait tant qu'il y a élection il y a 2006 M. Kabila a salaki 50% des voix, n'est-ce pas? M. Bemba salaki d'après Bango 49% des voix. Ou 42. Kabila Salaki 58, Jean-Pierre Bemba 42%. Ok, voilà. Et donc, wana soko talibien, n'est-ce pas? Les lots na bouleversement. Le coup la papa Tshisekedi a zongi na affaire, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Kamere qui a quitté donc l'AMP, donc la majorité présidentielle, quitte l'AMP avec des partisans de l'AMP. Donc M. Kamere a affaibli M. Kabila. Sans donc, comprendre le calcul, oui. Président Kabila a joué qui 58, oui. Jean-Pierre Bemba 42, oui. 42 il y a Jean-Pierre Bemba, Papa Chichi a joué Ango, 58 Kabila partage avec Kamere, ce Kamere a joué même 20. Tu as presque compris, sauf qu'il y a une petite erreur dans ton indice. C'est que maintenant, en fait, le peuple congolais va sanctionner M. Kamere et M. Kabila pour leur bilan. Non, tous on a nos hypothèses à Liboso. Et ça, la première hypothèse. Tous on a nos premières hypothèses à Liboso. Oui. Donc, Kamere a joué net 20% naïe. Kabila, 38, ça fait 58. Vieux Chichi, ceux qui a joué, il y a Jean-Pierre 42, à battre Bango, comme c'est un seul tour. Pas du tout. Parce que toi, tu essayes de mettre au Lingotia avantage pour Nakabila. Pour Nanine. Est-ce que calcule au PC 38. Pour Nanine 38 et Kamere 20. Bon, ça, la moitié-moitié. Bon, ça, moitié-moitié. Et puis, même Boye, même à jouer 38. Même à jouer 38. Et puis, donc, sous 42. Oh, il y a 42 de le calcul, Nayo, ils ont déjà faussé à l'avance. C'est que Nalinga n'a pas que, on a gagné qui l'élection en 2006, et bah, tout Baevi, et ça a qui Jean-Pierre Bemba. Alors, je vais t'expliquer. Aganyaki n'avait que 51% des voix et Kabila 49%. Donc, les 51% wana, ils ont d'abord plus de membres de l'IDPS, qui vota qui pesa qui poids na bango et pas Jean-Pierre Bemba. Voix wana ils ont toujours pour Tshisekedi. Mais et si maintenant Jean Kamere a la trouble faite, ils ont na sens que 48% oyo Kabila Azwaki wana bako se partager en deux. Et que ça la 24% des voix et M. Tshisekedi à lui tout seul fait déjà 50% des voix. Et puis si on pousse encore la réflexion plus loin, on comprend que le bilan na bango est catastrophique. C'est ça que je te répète et je fais que le dire et puis jour Moussous Roloba, oh pourquoi est-ce que tu le dis seulement aujourd'hui? Na le bango tout le temps. C'est que bilan na bango est tellement désastreux. Le peuple congolais ne se retrouve pas aujourd'hui dans le Congo nouveau qu'ils appellent démocratique. Il ne se retrouve pas au point de vue d'abord de la liberté d'expression, ne se retrouve pas au point de vue économique, ne se retrouve pas donc ils vont sanctionner M. Kabila. Ce que tu comprendre bien, Makambo lobby. Oui. Caméra loba qui ango.
Non. Équation nucléaire. Non, équation nucléaire exacte parce que monsieur. C'est presque la même chose. Non, monsieur Ndenga Lobaki, Ngaïnaye pour affaiblir le président Kabila et non pas l'opposition. Oui, mais dans le sens que. Oui, Lobaki Ango. Amemi n'a pas bagage. Amemi. Parce que Bino Bolobi Ango. Laisse-moi terminer. Non, oui. Amemi n'a pas. C'est que. Lobaki Ango. Alobi Ango Bongo te. Il y a ça. Il y a Lobaki Boye. Naye, mais Abana Kolaksa, en fait, peuple congolais, Kazo Kende na opposition, bagage vide. Azo kende na opposition bagage vite. Azo kende, c'est là que n'a développé. Azo kende na opposition na pas partisan, il y a AMP. Bah babanda au soutenir Kabila. Oui, donc c'est là que Azo kata. Mais yé ayaki na opposition neti kolobake. Soki to sanganite. Si on ne fait pas on ne trouve pas un consensus pour un seul candidat, on va perdre, l'opposition va perdre. Non, ce que j'essaie de te dire, c'est que M. Kamer est plus un danger pour Kabila parce qu'il déstabilise Kabila et l'AMP. Et dans cette réflexion-là que je te donne, qui est nouvelle, personne ne l'a jamais sorti. M. Kamer venait en fait dans le sens de dire à M. Tshisekedi, tu es obligé de composer avec moi. Donc, là où j'essaie de te dire, c'est que... Et je la comprendre, vous êtes devant, avocat du diable, avocat du diable, avocat du diable. Donc, si je comprends maintenant, oui. Tu vas déstabiliser l'opposition, ça faux opposant. Donc, Kamer, ça vrai opposant. Parce qu'il y a déstabiliser Kabila, il y a partager ma voix à Kabila. En faveur de la vie Chichi, pas en faveur de la vie Chichi, et puis si avantage énorme la vie Chichi. C'est là, Moulaï. Parce que Kamer a déstabilisé Kabila. Donc c'est un vrai opposant. Donc, parce que tu es la première personne à dire ça. Donc, la seule chose, je suis la première personne à dire ça parce que nous avons une analyse belée. Mais maman Rosalie a volé sous Bomoni à côté ligne de Konaye. Et ce que je vais te dire, hein, c'est aussi simple que ça. C'est que je l'avais dit depuis le début, n'est-ce pas? M. Kamere a un plan caché. Et comme j'avais dit au tout début, lors de la dernière fois qu'on s'est vu, M. Kamere a un stagiaire. Les lots na opposition, M. Kamer, aza stagiaire. Ça veut dire quoi? Yo oye ko sala ba stage. Ce que oye ko sala ba stage, il faut pas ko finga bato yo kuti na opposition. Il faut finga plutôt pouvoir au tiki kuna et puis soki ozana ba élément, o pesa ba élément wana poto attaquer bato wana. Mais ye ayaki azo finga maître de stage. Okay. Alors que maître de stage, donc Etienne Tshisekedi, après si on même pas évaluation na noté pour kolobake non. Donc au réussir examen na yo au commis opposant. Mais yo moko on mi pesi combo ya opposant. Moi aujourd'hui, je peux te demander à toi avocat du diable, sur base de quoi M. Kamer et que tu me dis aujourd'hui qu'il est opposant. Il est opposant sur quelle œuvre qu'il a fait dans l'opposition, si ce n'est que depuis qu'il est là a créé moi ba trouble na opposition. Opposant oui. Parce que ailleurs déranger ba voix à Kabila, diminuer pourcentage à bavoya Kabila, yango azanaye opposant. Ceux qui te comme suka émission na biso, ceux qui na comprendre Papa Jano aye na nouvelle moko mutumo kaloba ngote. Il faut revoir calcul. Kamere aza faux opposant, aza vrai opposant à ce sens que aye pour a dérangé président Kabila. Ngana lobby aza stagiaire, tokondimaya en tant qu'opposant. Aza stagiaire, la stagiaire, mission naye, aza stagiaire, ndenge papa Kabuya lobby, oui. Oebi. Kamere aza stagiaire, mais aza joué rôle moko très important na kati ya opposition. Voilà. Il est plus qu'un danger, ya président Kabila, qu'il y avait Tshisekedi. Ce que je voulais te dire, c'est ceci. En revenant à la question que tu m'as dit, pour Nanini, Bozo encourager Kabila, te Bozo tika Kabila, Banini. Ce que je voulais te dire, c'est ceci. Les années na classe, au moins na classe, ceux qui élèvent, hein, azo sala 0 en maths, 0 en français, 0 en orthographe, 0 en histoire, 0 partout, hein. Après demain, wana ceux qui est commis moment ya kozwa bulletin, oko lobate
Totika a continué parce que dans l'orthographe, lobby a qui 0, mais le lot a 2,5, alors à ma classe. C'est pour ça qu'on a dit le 6 décembre, dans tous les cas de figure, M. Kabila doit partir. Mais... Parce que le bilan est mauvais. Il n'a pas réussi à réussir classe T. Il a échoué partout. Dans tous les chantiers qu'il nous a parlé, il a échoué. Je te demande aujourd'hui, quel chantier, toi aujourd'hui, avocat du diable, tu peux me dire que non, M. Kabila a réussi. Il n'a réussi dans aucun chantier. Il a créé la désolation, la terreur et aujourd'hui, le pays est plus pauvre qu'avant. Le peuple congolais aujourd'hui souffre. Aujourd'hui, le peuple congolais ne sait même plus sur quel pied danser tellement qu'il souffre. Donc, en revenant à M. Kamere, je dis que M. Kamere... Nalilobayasuka, je dirais juste ceci. On reconnaît un homme par ses œuvres. Ce qui, M. Kamere, est vraiment venu pour appuyer, apporter main porte à l'opposition, Yemoro, au fin fond de son cœur, il connaît qui est le véritable opposant aujourd'hui au Congo, indiscutablement, et il se rangera derrière lui. À Tasoki, il ne se range pas derrière lui, le peuple n'a politicien, baza dupté. Donc aujourd'hui, l'heure de la distraction, là, c'est fini. Donc, on ne sait plus distraire le peuple congolais. Aujourd'hui, le peuple congolais aspire à sa libération et veut sa libération. Donc, message nangao na ninga kolobalelo, ezakaka que Kamere aza danger pour la Kabila, mais pas pour l'opposition. Bandeko babolingo bino moko bouti ko mona pe bouti ko landa ndenge nini mwana mobali oyo wa tata bani liboso ya mikro ya wechi tolobaka na bino tango nyoso ete bandeko mingi balobaka yango ta mese wechi arevaka na ye ndenge zali wana soko za liboso ya plateau mese wechi oko buba ina makambo ebele yekuta yebaka te menzoka nde bazoko yeba teke mese wechi kaka ndenga lingelaka bino drapeau wana na nzoto na ye na se ya drapeau wana oyo alataka bamakambo ya minene etondi bandeko yango tolobaka ete soko lie otondi te ndeko kosa na liboma te okende liboso ya plateau ya mese wechi ngulu yango nomoni ete bakombata bazalaki kozwa liboso plateau ya wechi mese wechi liseki balobi penza esika ya makambo pepele metangu mese wechi akomi kotiela bango penza masolo ya solo likolo ya mesa bandeko bayini mese wechi jusqu'à seke etindaki ete bakende meme kobanda komenase kogifle meme mais yango na tolobi ete na poto awa bandeko bozali kaka na ba chaîne oyo ezali kotia ba combattant contre mire ezali kaka chaîne ya les amis de wechi oyo wana penza bandeko so mode fate wana penza ndeko soko lie tondi te toza koloba yango koleka ngulu te po kosambwa pe na radio Zoomel 1000 ba chaîne wana mibale bandeko yango nde ezali ba chaîne oyo moto akosa bino te soko li otondi te ndeko okolala pe batie contre mire ya makwanza pe osambwe ondimi te po oleli ebele tala ndenge mwana mobali oyo Jano Tabirwa Isidore alias Kabuya aye komisambwisa sanka miyeba bandeko yo moto zali kofinga kaka Joseph Kabila o mopaya mais se wechi alingi atambusa mikro mpo bayeba bomoto na yo na kati ya fami na yo tala ndenge mwana mobali atoki alengi ate kosala bongo te bandeko bandeko tala bino bokanisaka ete monsieur wechi azali dormeur ndenge bolobaka vieux nazali dormeur ayebi rien mais lelo oyo bokoma kokima kamera na ye mpo boyebi ete kuna moto epela kuna deux fois te bandeko na minute bakombata baza koresone ndenge nini bakokomisalela ba televizio na bango moko mpo bamilobelaka mpo ete bamoni ete epai ya mese wechi somo na kote kutu ya radio Zoomel 1000 kuna kutu bakomeka te mpo ete kuna nde bayebi etika susu moto epelaka grave yango na tolobi ete bandeko bino nde boza bacomédien botika ba comédie bozali kosala parce que radio Zoomel 1000 ezali komonisa ba comédie na bino pe yango na bokomi kokosa ke radio Zoomel 1000 nde baza ba comédie bino nde boza ba comédien
parce que biso tango tozwaka bamakambo na bino totia yango likolo ya mesa congolais nyonso tu atala tolobi ya solo bia lokuta yango ne ezalaka ete bokoka kosupporte nde vérité ya radio Zoumel milité bino nde boza bacomédien mama Rosalie nazongiseli yo maloba grand prêtre mère nazongiseli yo maloba po ete yo moko omeka nanu kofungolela ba auditeur na biso mwa ba vérité parce que bato oyo bazali kolinga neti kokosa pe kobomba bosolo ya bamakambo nzoka nde bosolo ya bamakambo yango nde oyo tozali kotalisa yango omoni ete tango mwana mobali oyo Jano Tabirwa Isidore Kabouya alias Kabuya abandaki koloba ete ah non Joseph Kabila mopaya tango mesewechi alobi azwa micro na ye azwa kamera na ye akende na kati ya famille na ye po ete ameka koyeba libotani bomoni ndenge mwana mobali ya 32 tango toyebisaka bino ete auta na Rwanda tango bayembaka ete zongisa na Rwanda bango nyonso tu Tabirwa Isidore alias Kabuya bango nyonso bazalaka place balaka batremblaka na ndenge kosakana te bami yebi bisika bazali me bandeko botela kaka étudier image oyo ya Monsieur Wechi azali penza journaliste oyo soko li otondi te komeka te ameki kaka alobi ete na kozwa kamera na ngana tambusa yango banini bandeko Tabirwa Isidore alias Kabuya alingi kutu koyoka ya likambo wana te pe na sa motema na asi afingi Monsieur Wechi na ndenga kosakana te bandeko po ete ezalaka komona na oza kotala kaka babilili ozomona kaka moto oyo asi akomi na kamba nda ya Monsieur Wechi mawa mingi mama Rosalie na pesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Vraiment na pesi merci mingi na Monsieur Wechi le grand journaliste du siècle oyo azali kosala ete bato nyonso to bazalaki kotombola mapeka kotia mapeka likolo ongai kombata ongai boye. Monsieur Wechi akomi kozongisa bango na nzela pe ndenge ezali wana bandeko mingi bakomi kokima plateau ya Monsieur Wechi po bayebi ete kuna deux fois te. Monsieur Wechi bandeko babolingo tellement ye azali kosala msiko mosala na ye na ndenge ya neutralité o ndenge azali koloba ete ye azali lokola pasteur azali au milieu du village nde yango wana omoni ete bakombata balingaka bato ya vérité te yango na omoni ete bakoma kotraite yo kolabo obo te. Monsieur Wechi nde azali na bosolo bandeko bango balingi kaka ba chaîne ya ba télé ya ba internet oyo ezali ete tango bango baza koya na balokuta baza kokarese balokuta na bango ya solo ya baza kosala bango plaisir mais lokola radio Zoumel Mil na les amis de Wechi ezali ba chaîne oyo bazali kotia bango contre mir bamakambo nyonso ya bakombata ya mabe bazali kolobela yango bazali komona ete moyen penza basepela lisusu na Monsieur Wechi ezali te biso kutu ndenge ezali wana basi baina biso kala po ete biso tozali bato moko tofina bango penza contre mir ya makwanza yango na bandeko babolingo oyo ezalaki ba message topesaki pona kotalisa lokuta ya mwana mobali oyo na nyonso alobi ya tata bani ya beti monoko liboso ya plateau ya Wechi pe mituna batuni ye a répondre te loko moko ya malonga te na biso na bango nani azali comédien soki ye alobi ete biso bato ya radio Zoumel Mil tozali ba comédien na émission oyo topesaki ete ezali kotalisa ete azali mwana ya Tabirwa Isidore oyo azalaki nganga monene ya Abiarima na pe cousin na ye soki alobi biso tokosi mais pona nini tango Monsieur Wechi alingi alobi ete nazwa kamera na nga natambusa nakende te atina famille na bana kotuna mbala moko te kosala bango te bandeko omoni bozali komifunda sanke bomiyeba nde place wana bozali koyebisa bato indirectement ya solo penza bato ya radio Zoumel Mil bazali bato moko bazali sérieux pe topesi Monsieur Mbula Matari Mibeko kuna na Washington raison pe alobaki makambo ya solo donc ezali mawa mingi pona bato oyo bazali koloba ete bango nde bakokende kokambela biso Congo ezali mawa pe pasi yango na to remercier lisusu
Monsieur Weti na mosala kitoko auti kosala ndenge nini auti ko bimisela biso bolumbu kotika Monsieur Jano Tabirwa Isidore alias Kabuya auti kotika ye bolumbu polele na miso ya bato nyonso pe azangi maloba na makambo nyonso to batuni ye a répondre te loko moko ya malonga te ezali pasi pe mawa bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo